Nabino mokili mobimba oeza docteur de baba petit savant papa ya bokechwa yambo papa ya komanda yeso nga naza na este na ibisaki bino ke naza membre ya peuple mokonzi lelo nga naza docteur nazo bikisa maladie ya diabète tao na bandi koloba banto bambwani komona nga lokola ke naza na malaria na mutu na ngai donc eza façon na ngai ya koloba na loba kaka bongo yo koko kanisa maloba ngaka leza kokola ke eza boete nga naza muluba naza papa ya bokecho naza membre ya peuple mokonzi oh comme papa commanda mwana nga commanda esombote oh le premier mbote bokecho aya mo oh mwana ningisi poto aningisi mokili mobimba eningani mwana oh mwana leki bango oye lelo toza un témoignage boko komona ke biloko ngana papa biki na bokono ya diabète na biki si etalakisi baba utapambia mswahili est-ce que unapona na diabète kweli ona kisi mimi nampatia dawa mimi nampatia unaanza kuikunya ndio hii kabisa na kijiko ndio hii. Est-ce que unasikia mzuri mwili yako? Unasikia bien. Ni mzee papa ya 85 ans. Mimi na mtunza diabete hapa este. Bino ndio banasema ke est-ce que yana tunza unakamata nimero yangu. Plus 243 81 072 93 23. Plus 243 81 072 93 23 ezanga docteur de ba petit savant. Na poko tinda bino kisi na DHL ou bien na Lambert de Paris. Oche kanyak na yo na pesi kombo na ngai, oche kanyak na Western Union, na zui kanyak wana, na zui kisi na tindelio na DHL ou bien na Lambert de Paris. Ngana za kan politicien nungu te. Ngana za mwana peuple mokonzi. Tala kaka jo papa na bixie na bokono ya diabète. Sida nazo bixa pendant 32 jours. Ayaki na mwana na ye na bixie bokono ya sida. Ye na bixie na diabète. Prostate na bixie pe na prostate. Na cancer ya prostate zalaki na sonde. Lelo akomi bien. Papa, unaanza kufurahi na mie docteur de petit savant. Eza kaka bongo. Yo muntu ya tembe yo muntu ya mabe. Kimbango akobimela yo. We mvuluzi kimbangu ya bandombe kimbangu mwana ngai mbote waya mbole premier osa kaka ndenge wana